no bandeko nyonso bozolanda biso yenge keno bon nazwaki mwa temps parce que santé tongisa moi moke yango komona yanga sous en ligne napesi mbote na bandeko nyonso bozolanda biso partout le monde na Congo na Afrique partout en Amérique na Europe yenge keno na bandeko nyonso bozolanda biso. Alors lelo toza na sujet moko te po to instauraki système moko po to tei mingi po so bokoti na ba TikTok na ba Facebook na ba YouTube to tei trop to sali ba émission trop to sali ba live to sali mambo ebele. Alors to lobeli ba sujet moi ebele. Donc j'ai souhaité que à partir ya lelo il faut to changer le système moko ya ko sala. Alors tellement to tei trop il y a des gens oh ils ont un souci là va comprendre bien te peut pas se poser la question belé il y a un système mobile mutu na mutu atinda ba message na TikTok na ba commentaire na ba Facebook na ba YouTube partout ba question oh bango ba comprendre te mambo eso semble moins difficile où il est que là bango comme ça à chaque fois que on a la vidéo on répondre dans le système il y a question réponse voilà. Alors problème ezali question liboso batuni biso mutatuna ngai ndeko mwasi ayebisinga mfumu makese comment se fait-il boyebisa biso que Satan a existé raté mais au moment où bakadi mpemba o babenga ba sorcier bazabulu na ba famille na biso partout na mokili bazali batumisaka biso et batupe ya mabe baleki belé siko so Satan azalaka te siko comment batwana bazalaka po basala biso mabe na sepela na question na makasi pour elaxi ke mutalingi ayeba pe à comprendre. Alors pour te expliquer la première question ondeko atuna biso mutuna Satan a existé raté mais ba sorcier ba kadiam pemba o batumisa ba vina biso ba détruire biso bazalaka ba uta wapi force yona ba utiliser uta wapi. D'abord so bozongi na ba vidéo ebele on a expliqué na lobeli en moi mingi mutu moko boye to être moko boye ndenge bapesa bino na religion parce que aujourd'hui si vous avez les concepts Satan au boloba na lingala Satan c'est parce que religion de mutu pesi bino enseignement religion de mutu etei bino concept ya Satan moko aza quelque part na nzambe moko boye aza quelque part afanda na kita bokonzi na ba ange bazoyembela ye baza na adversité moko boye. Alors bazape na batuna bon nzamba za na batune ana kanaye Satan pas na kanaye babundaka ba welela moi honneur moko boye moi ba valeur moko boye adversité moi za na kati et lelo so botali bien même na l'église ba chrétien ba salela ngome ba prière ba intercession ba tindaka ba moto to bengani Satana to tindi moto ezikisa Satana na batuna eza ignorance o etambola na bandeko na biso. Alors nous les Africains la tradition africaine, la spiritualité africaine, ou tradition Congo, toute la spiritualité Congo qu'on appelle l'Eking, tout la boko qu'on a biso, tout zali na être moro boité na kombo ya Satan, tout être moro boité na kombo ya Nzambe. Tout zali na quand on parle d'être et l'axi oyo, tout peut se former na makanisi na biso. PC forme na makanisi na biso par exemple ndé baloba Satan na maseke azaboyeboy et consort nzambe mo pa fandi na kitsa bokonzi mande fumilai et bazala raté. Pourquoi bazala raté? Parce que soto lobi bazala et l'axi boy tozana deux pouvoirs selon la religion tozana deux pouvoirs pouvoir ezali négatif ya Satan o détruisera na pouvoir ezali positif ya nzambe o ezali ko réparer pe ko bongisa comme vers l'avant. Alors, nous avons des soit des abakadiam pemba auto bengi ba sorcier et koto tozali na bateau bazali na bosolo. Yango de créer moi confusion na mitu ya bateau. Bon ça la maramo de façon qui est pour bozozi la lola, bo kende na lola qu'on appelle le paradis et ba misuso ba ebi ke ba okena di felo. Or que c'est faux. Alors bandeko bo landa bo partager pour décortiquer mon bakito kolelo. Alors, pour na kenena bino d'abord na ebandeli pour comprendre
il faut expliquer autobengi le concept Nzambi. Alors, Nzambe, autobengi Nzambe, les créateurs tout puissants de Batoubalobara pour la compréhension facile, tout partager, tout aimer, pour toucher vraiment les points nécessaires. Dès que l'objet on a question-réponse, si on a une question, on est compliqué, comment on a répondre, on a expliquer. Nzambe azali, Nzambe azana forme eti. Nenge batumusu babengake papa. Nenge batumusu babengake tata. Nenge batumusu ba imaginera Nzambe moko azana mandefa, azana maboko, azana makolo. Non. Nzambe ya bongo a existera ti. O Nzambe mo afanda quelque part afanda likolo. Agisaka. À chaque fois que tu as besoin de quelque chose. Nzambe a modèle la bongo azana ti. Et Nzambe, il est simplement l'énergie vitale, l'énergie créatrice, l'énergie qui anime toute forme. Il y a création visible et invisible, l'univers visible et invisible, qu'on appelle la nature. Bref, n'a poussé. Alors, Nzambe azali énergie ou émon na raté. Nzambe azali ensemble et la création. N'engue na lobango plusieurs fois dans la vidéo. La création visible ou émon na invisible na ou émon na raté. Parce que nous vivons, il y a deux mondes, le monde visible et invisible. Et dans tous ces mondes-là, visibles et invisibles, nous avons des planètes Ezali, nous avons des galaxies Ezali, autre prochainement parce qu'il y a une enseignement sur les galaxies. Alors, ce totali maï, totali mabele, totali banzete, totali mupepe, totali banyama, totali bisobatu, totali ba planète, totali étoile, totali biloko na surtout ezali ko composer la nature, la création. Et cet ensemble, il y a nature où on a créé existence où on a bengi Nzambe. Et Nzambe azali composition, il y a des éléments surtout il y a formé un seul corps qu'on appelle Nzambi. Et ce corps-là, qu'on appelle la nature, qu'on appelle l'univers, visible et invisible, il y a un bon monde. Il y a un animer la nature. Il y a un faire exister biso. Et cette énergie, visible et invisible, il y a Nzambe. Et dans cette énergie, il y a deux principes qu'on appelle le principe de la dualité, les mâles et femelles, négatif et positif. Parce que même les mathématiciens, nous avons le principe il y a négatif et positif qui crée l'équilibre avec la loi de la dualité. Pour qu'il y ait l'importance, il y a bolam, il faut ma bezala. Et ma bende permettre de comprendre que bolam moro ezala. Ce qui ma bezalité, on comprendre bolam te. Ce qui bolam moro ezalité, on comprendre peu ma be moro boité. Parce que nion c'est important. Mais en soi ma bezala rati. Bolam moro boépé ezala rati. En soi ezala rati. Mais pourquoi tu baignes en termes de principes c'est la manière dont les gens utilisent. Tout se comportera, tout fonctionnera. Tout être visible et invisible se comportera, va utiliser. Il y a une manière de différencier ma bena malam. Tout partager, tout aimer pour permettre de décortiquer ma bébé. Alors, nous avons qu'une seule énergie. Énergie zali moko. Parce que bateau botanga Bible mingi, surtout si bino na livre Genèse, na Bible bino botanga pour comprendre facilement. Muto asala satana o bino bokanisaka. Le Satan de la religion, ezali le dieu de la religion. Mutu oyo asala tout être na kati ya Bible, ezali dieu wana ya Bible. Alors nguya o satana wana o asali la na Bible. Automatiquement, Mouto a kelé na kombo ya Nzambe na bino le dieu de la Bible, yé mouta pese ya mouya. Qui veut dire, il n'y a qu'une seule énergie, oh, tout être azali ko utiliser, oh, tout être azali ko bénéficier. Parce que ngana yo toza banzambe, tozali une partie ya nino ya corps wana to bengi Nzambe na otoko lobana ibandi. Alors, énergie o ezo faire exister biso, o ezali ko permettre biso to travailler, to zala.
to fonctionner dans le domaine X ou bien Y, il y a l'énergie nzambi. Ezali énergie moko constante et bougeraté. Ezali énergie moko si la raté et ça faiblit ça répété. Ezali énergie moko ezali etikala libela. Il y a l'énergie constante. Alors, tant que le Satan n'existe pas, Nzambe être moko n'existe pas, mais Nzambe il est simplement l'énergie. Qui veut dire Ndeko a posé question que sorcier c'est très bien. Par exemple, on repère Sabino exemple moko que téléphone est comme couteau qu'on appelle la lingala mbeli. Mbeli soki na simbiango boyi. Na lobina ke na cuisine na lambela. Na kata musuni, na kata bepis, na salo na ko sala ndebino ba mama bo sala na cuisine. Tango ko lamba bat balier et kolia ne pesifi. Bon mon mbeli ya malamu te pour servir bino botonga nzoto na biso. Nzoto na bino. Et servir bino na bolamu moko boyi. Boloba mbeli ya neza utile yango soba ngoto na bandako. Mais le même mbeli o esali bolamu, o epesifi, o etongi nzoto. Mutu mususu pe arose yango ake abomeli yango pe mutu. Et détruire mutu, te détruire batu moko. Côté mususu epesifi, côté mususu esali nini et détruire. Ben le même mbeli. Mbeli on a ko expliquer on a ndenge nini. Mbeli on yango to bengi l'énergie nzambi. Mais mutu na mutazali ko sala l'énergie on selon l'intention na ye. Selon ba pensée na ye. Selon idéologie na ye. Pourquoi on a le bon? Parce que tout être azali na liberté à choix. Azali na liberté à choix ya kopona o ya lingi ko loba, o ya lingi ko sala, o ya lingi ko kanisa. Mutu mususu ami pesine musala par rapport ya choix o ya sali. Ngai fona bomala ngaka batu. Ngai fona détruire ngaka batu. Faut former association mo ya ko détruire. Ya ko sala ba mabe. Ya ko déstabiliser. Quand on peut mutu mususu sali ne choix ngai fona ida rabatu. Ngai fona sali sarabatu. Ngai fona tsaka kimia, ngai fona bomi sarabatu. C'est la pensée, c'est les intentions. Mais biso nyonso tona tozali énergie moko qu'on appelle nzambi. Mais ça dépend ya mutu na mutu ndenga zali ko salela yango. Parce que quand on dit tout être azali moko ya ensemble ya corps otobeni nzambi, qui veut dire même ba sorcier oba pumba na butu, oba lirabatu, oba bomarabatu. La force oba va utiliser pour détruire batu, c'est ça la force qu'on appelle la force nzambi, l'énergie nzambi. Alors, lorsque basalela na nenga mabe, la manière ya ko expliquer mabe na bango wana ya ko salela yango yango moni bango na ngam na bango bengi satana. OK, à la base yango te babengi satana. Pourquoi babengi satana? Pour les ali mal utilisés na ko détruire. Mais koto oyo par exemple mutu asalisi mutu abikisi mutu o mosali moko atei bato asembeleli mutu asalelo na ndenge ya kobongisa ya ko construire babengi yango côté ya positivité ba différenciation c'est ça qui bonzambi. Cela veut dire quoi? La même énergie ça dépend il y a utilisation ya mutu na mutu. De même pe orokende par exemple na mai obengi sirène des eaux to bengi mami wata. Au sali demande moko pa mami watana to pas sirène des eaux. Par exemple, a aider on a problème moko za la santé. A aider aux ala au prospérer dans domaine moko XBY. Pe au prospérer ceux qui au respecter ba principe na ba condition o ya opesa. Et on a za la mabete azama l'homme pour nos entité wana. Mais même entité mutu mususu o ya pe ka pa na ye. À cause de servir l'entité pour aller détruire batu aboma batu. Ce qu'on va expliquer comment entité n'a jamais beto malade. Entité batu a un problème. Mais l'intention ya batu ndé zamabe. Et l'intention est on est babengi la nino tikadi en pemba. L'intention est pour détruire on est babengi la sorcellerie par exemple. Mais en soi Satan a morona être moro nzambi mo fanda na kitia bokonza zali azala bazala rati. Mais tout ça, l'énergie qu'on appelle Nzambi, mais Moutuna Moutazali qu'on utilise selon Makanisinaye, selon Nengenaye, parce que Bissonio Sotoza Banzambi.
yo za nzambe ngana za nzambe banzete peza banzambe banyameza banzambe parce que toza ba une partie ya corps wana to bengi nzambe. Donc comme toza ba une partie ya corps wana to bengi nzambe, nous avons cette énergie wana qu'on appelle nzambe parce que c'est l'énergie qui anime la nature. C'est l'énergie créatrice et vitale. Et mutuna mutu ko utiliser énergie wana selon volonté na ye, selon intention na ye. Lorsqu'elles allaient mal utilisées, il y a un moment où défini la sorcellerie. Lorsqu'elles allaient bien utilisées, il y a un moment où on a ya bolamu. Mais en soi, ma bena malamu ezalarati. Ma bena malamu ezalarati komoko. Donc, on a une question à Liboso, to répondre. Alors, deuxième question. Batuni biso babi, oh, mais Fumu, pourquoi la fois passée au baki, bakoko na biso bado kende ben kilongo te obino lobo nga l'église. Bando kende bongo te. Mais lelo ya mamba l'église na ba kilongo comme na première position, ne sambeli na biso. Alors ce ko bato bateya na kata ba kilongo. O ba benga kombo ya ba longi wana. Importance na bango na nino na kina nino na bokoko na biso de base eza nini. Eza motuna mo kitoko. Mais est-ce qu'avant de répondre à motuna, il faut na banana ko expliquer na bokoko na biso eza randi. Nga na zangunza. Na za mokambi. Tozana ba kilongo ebele tozo kamba. Lelo que la condition actuelle au tozana yango nous permet tozala na ba kilongo po to kuti système wana. Mais ça système ba koko na biso basale la rati. Parce que ba koko na biso bazalaka na ba église te. O biso le to benga ba kilongo. Il a expliqué kilongo eza na forme misusu. Eza lelo mal expliqué, mal défini. Bazalaka na système ya ba église te au place moro adresse moro yebani ke ba tutel ba kuta na po ba kinda osama. Ezalaka. Système ya kana boko na biso tozaki na système ya 3 écoles initiatiques. Ezalaki Kimpasi, Kilemba na Kinkimba. O bazalaki ko former mutu na mutu selon domaine o akoki ko exceller na yango ko azana ngo fort. Par exemple, ba moninge mutu moko za makasi na bitumba et ba ko former na bitumba ba pesi yo pe o ezali spiritualité na biso ba initiation na spiritualité ancestrale na biso ba tion en connexion na bisimbi ya vita pour ba peso force ba condition pe biloko ba bien ki en fonction ya bitumba o comme les grands guerriers. Ce qu'on a par exemple na don ya kokamba espace mo obino le bobenga la politique obiso to benga kinzinga kimayala et ba tangisi o ezali ba valeur coutumière na biso ba valeur traditionnelle na biso après ba initiation na spiritualité ancestrale ya ba koko na biso ya ba koko ya famille na yo pour que tant oza en connexion na bango oza initié na bokoko na biso na bakufi na bisimbi bango nde bakoriente na mayele oyo ekoli na mikolo et na mayele butu wana oyo zwi bango nde bakotambusa bakogide ndeni yo otambusa mabele na domaine scientifique oto bengi par exemple Kimpanzu alors oto bengi Kimazaya donc na domaine wana so bamoni par exemple oza fort na domaine wana banseigneur bapesi yo mayele ya bomoto baforme yo après ba yeko initier yo na spiritualité ancestrale ya bakoko na biso faut la initier ozala en connexion en communion na babisimbi po ba inspira ka yo na domaine no yo zali tellement que ton père da babilo wana yo moni lelo toza na kao moi to exceller na ba domaine na biso ezali te yo moni babindele bazali ko évoluer par rapport na biso lelo toza ben capable ya osala ba avion toza ben capable ya osala ba voiture toza ben capable ya osala ba hélicoptère toza ben capable ya ko fabriquer par exemple ba biloko ebele o ezali ko permettre lelo ba se développer. Mais cela ne veut pas dire que tozangi mayele. Non, mayele ya kobota mezali. Mais to perdre o ezali racine na biso ba repère na biso. Qui veut dire biso na domaine oyo ozala ngo fo ba initiation na bokoko no. Po ozala en connexion na bisimbi. Mindele ba comprendre yango. Po ba matisa avion matalikolo. Azana mayele ne o atangeli classe. Du coup fa zala initié na spiritualité na ye. Par exemple, na Rose Croix et a komi connecté na ba génie na ye. Ya mabele na ye. Soit ya libota na ye.
bango ne ba inspiré ba kopese ba code mystique e ko permettre que avion o wana ya sali na ma connaissance o ya zali na matangi longo classe pour est arrivé à komata likolo mais peut-être bino boloba pour atteindre physique la science ezalaka na une partie ya spiritualité na yango pe na physique na yango et physique o bolobara ezali la science physique ezali na une partie ya spiritualité na yango pe ya physique na yango to partager to aimer parce que le lot ko décortiquer mambebela dito et ba maîtriser loko wana so botali même na esambeli na bango na religion na bango parce que bango ne mutu ba permettre que to comme na système ya l'église lelo et l'église catholique ba prêtre na bango bazala formé selon ba valeur traditionnelle na bango alors bazala initié na spiritualité na tradition ya mindele ou eza lié na ba génie na bango pe na ba ancêtre na bango par exemple au monde bazana ba Sainte Vierge Marie bazana ba Saint Boye et consort ce que ba koko na biso na ndenge ba société na biso la société Congo à l'époque côté ezali spiritualité na motuna ndeko tuni tozalaka na l'église te tozalaka lelo na l'église te ndenge eza boye lelo sérieux ba koko na biso bakindaka l'église te ezalaka te et Congolais ya liboso o akoti système ya l'église ya bayindu na mabele na biso eza papa diangenda l'église kimbangiste que vous voyez alors tant ba sala l'église kimbangiste basala kiango na idéologie ya christianisme mindele po bapesa ba mikanda ba imposer bon comme bino bolobi il faut boter ya kimbangu bo valoriser ancêtre na bino kimbangu biso avant de permettre bino bo evre to pesa bino ba espace ba mabele na mikanda officiellement à l'état il faut sous-bassement na bino za la Bible et bon appartenir ben à écuménisme ya Vatican ya église catholique et vu que bazaki faible bazaki na choité ils étaient obligés ya ko accepter pour bazwa mikanda ba evre pour papa Daniel nazalaki préparé batangisa na colonie scolaire de Boma ezati lelo côté parquet général ya Boma eza onati lelo et ba préparer pas mindele alors vu que azui o ezali formation ya mindele ba pesi mikanda pour bâtir première église africaine c'était l'église kimbangiste à l'image ya occidentaux na ndenge ba koko na biso basambela te alors pour ba gagner ba âme ya ba congolais ba tie comme ya kimbangu balobi simo kimbangu mais sous-bassement na bango c'est la Bible je ne critique pas mais nous avons relaté histoire moko mais avant la colonisation ba koko na biso bazali na système moko pour kibonzambe na biso fandi na ba famille na biso otobengi bankanda chaque famille na famille azana kibonzambe na ye quand on parle de kibonzambe est lié na ba ancêtre na arbre généalogique ya ba koko na obanda na ba obazana ti likolo na premier ancêtre oba kufa badinga qu'on appelle les ancêtres bankulu batu bakufa ya babota na biso qui veut dire chaque libota azana banzambe na ye o ezali bakufi ya famille na ye o ezali ko remonter ti likolo na bakoko no bakenda ya liboso bango ne banzambe na biso tango sambela kokobenga nzambe ya libota mususu te okobenga nzambe ya libota mususu te parce que nous avons catégorie ya banzambe tozali na banzambe ya ba famille qu'on appelle bankulu ya makanda tozali na banzambe ya ba communauté pe tozali na banzambe planétaire alors banzambe planétaire alors ba fumu kimbangu fumu ba mpeve les maîtres des esprits mais banzambe communautaire na kopesa par exemple ba Lumumba ba papa Lumumba ba papa Kasavubu ba mama Kimpavita pour la révolution pour na bateau ba telemi pour basala liti bateau fa basimba bango ya ba mama Kimpavita ba papa Mbumba Samu mingi baza telme belé toko sisa ba kombote donc na mabota ezali bancêtre bakoko na biso tout être oyo azala na famille na biso akufa zala mona muke mukolo yenda zali nzambe ya libota
Ce qu'on a beaucoup qu'on a besoin d'agir. Chaque libota, babande ko sala boyi. Batongi temple na bango. Oto bengi na beaucoup qu'on a besoin babenga na kombo ya Zimba. Zimba laxi temple. O efandi ba divinité. Yango bisa kombo Zimbabwe. Qui veut dire temple ya banzambe. Batumisu babenga na kombo ya Zikwa. Yomoni même papa mon ancien bato ya BDK ba kilongo ne l'église na bo ba pesa na kombo ya bazikwa. Et la ti temple kilongo place fani banzambi. Ba koko na biso ba benga ronsu na kombo ya Lazi. Place e fani banzambi. Alors place e fani banzambi eza cimetière. Alors cimetière ezali réparti et la ti place ba kufa bazali. Yongo moni mabota na basera bokoko na biso bazalaki na ba cimetière na bango ya ba ancêtre na bango ya ba famille na bango o bakufa bakunda bango kaka wana. Lorsque bazala ba problème bakina rodela na ba cimetière na ba tombo ya bandeko na bango ya bakoko na bango bakufa. Ou soit batongi temple moko tondaku moko bamoni bon bango to kunda bona ba cimetière mais bazui moko ya bilembo ya bakoko na bango bakunda bango. Ou soit baki bazui crâne ya koko to ya mokufi ya famille na bango bazui ba mabele ya bakoko na bango na batombo ya ba cimetière ya bakoko na bango batie ba photo na bango ba pozango la kati ya ndako moko boyi oto benga kombo ya Zikwa Lazi Zimba temple kilongo batie ba photo ya bakufi na bango nyonso batie ba mabele ya bakufi na bango nyonso ba recueillir na kati ya batombo na bango bazui ba crâne to ba squelette ya bakoko na bango ya bakufi na bango batie wana et mutu ya kogere yango soit chef ya famille to mutu oyo azane lembo ya Kinsaku ya Kibonzambe o bakoko baponi représentant ya bakoko na famille wana soit aza prêtre soit azali chef coutumier donc otokoki ko benga na komba chef de famille za mutu azali ko détenir pouvoir ya famille ya Kibonzambe pe na pouvoir ya kokamba physique yende babengi chef ya famille nkazi ya famille. Lorsque Moutaza na problème na kati ya libota a contacté chef ya famille na chef ya famille ne a ko lelela ye na kati ya temple wana ya bakoko na ye. Ce qui problème wana eza grave azui mutana ba koti na ye basali cérémonie basaki bazui solution ya on eza Kibonzambe na biso eza basé na ancêtre na bakufi bandok ne l'église te bandok ba kilongo te système ya l'église lelo eza système ya occidentaux. Ya mindele ba belge ba côté du son les colons et mutu nyonso azaki initié na o ezali tradition na biso na spiritualité ya bakoko na biso to partager to aimer pour to relobela ba point belé ceux qui posent la question bon comment ba question comme ça on va répondre c'était comme ça babane ko que l'église parce que l'église d'aujourd'hui o est instaurée et pas mindele les colons ezali système o batie pona ko appauvrir ba yindo na biso to bandeko na biso ba yindo spirituellement mentalement po bato ba koma faible ba créer dépendance moko na mitu ya bato o s'installer makasi to mona yango tanto yambaka bato muto akuta na problème aloti ndoto mabe ma omnezo simba te ayo kimaka pa na yo mokambi po sambelela o salisa yi po zo solution. Oh, bah, quelle est maladie, morombaso, alors qui m'a pas non pour ça, l'Issaïe, pose la solution. Alors, vu que, bah, moudzato, bah, sali ya lelo, bah, kambi ya lelo, bah, ebi, o ezali, boko qu'on a biso à kalate nenge tambolara, bah, fonctionnera na système, oh, papa diangen na ila biso, parce que papa diangen na nde tazali, le père, il y a l'église Congo. L'église nyonso ba kilongo nyonso eza na mabele na biso ya Afrique to ya Congo baza redevable na papa Diangenda po papa Diangenda ndem taza maître na bango yem ta bâtir ngo il est le premier ya rebâtir l'église na mabele na biso o ezalaka na bokoko na biso ti o désorienté batu na kinkulu na biso o créer dépendance mais bakoko na biso apprenez les gens initiez les gens. C'est le domaine où bazana ngo point fort on est dans les trois écoles initiatiques qui passe qui lemba na qui kimba bako initier pour yo moko zala autonome
oyeba ndenge ya ko se défendre, ya ko se prendre en charge na butu pe na moi, pe na domaine aux alango fort. Soit za na maladie ya biki na ozali titi boy na ozali kasa boy na ozali nzete boy na osala boy na osala boy. Na obika. Soit lesquels y mayele ne akimi pas chef pa famille na bango, bakoti na temple o ezali la zizi kwa zimba kilongo place ba divinité na bango ya ba famille na bango ba kufa bazali ne basaki basali cérémonie baleli ba solution. Ou bien bakimi na cimetière ya bakoko na bango. To ya mabili na. Mais système d'église on est ya leloti. Pour ne pas appauvrir bato. Bato batiaka ba offrande. Bato batiaka ba dîme. Bato bakena bazo sous temps ya okende misala te. Moutsoza na problème bazala na dépendance totale. Bato ba se découvrir te au bazali au moment tout être azali nzambi, il est capable de faire face à la réalité moroboui. Mais aujourd'hui, l'église Congo a créé de dépendance spirituelle des bébés spirituels. Au bazar, la dépendance morale totale. Tout le monde a commis affaibli spirituellement et mentalement. Mais quand on a vu former l'Nkesa, qui veut dire des guerriers, qui se prenaient en charge spirituellement et physiquement. Au bazar, qui n'a pas secret, bazadi initié, il y a se défendre dans Boutou et dans Moï. Babane ko kende église te l'église ezala raté. L'église ezala raté. Yango moni ba koko na biso à l'époque, ba papa Mbumba, ba papa Matai Mwanda, ba papa Ntwalani, ba mfumu Kimbangu, surtout mfumu ba peve Kimbangu. Bazala ka église te. Église ezala raté oto benga kilongo lelo. Oya tie tembe apé sangai akomelanga na commentaire adresse na kombo ya Kilongo o papa Mbumba tikaka adresse na kombo ya église to Kilongo o fumu Kimbangu yemoko ya 1921 a tikaka a salara ezalati ba adresse nango ezate po ezalati bango babande kozala partout lelo par exemple azana Kinshasa lobi o mona azana Bandundu lobi o mona par exemple azana Mbujimai lobi o mona azana Congo central lobi azana partout. Pourquoi? Parce que ils avaient les messages. Oh, bah, kokaki, ko gardant au point sika morote. Il faut batambola partout, ba panza sango. Yomon a répondre à la question à longi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des longi. Oh, toyebike. De kotel, mbute tel, pour nous, il faut qu'il y ait un kilombo boy, et ça adresse tel. Place boy basanga. Bah, koko na pso, ils allaient à bomoti. Bah, on m'a dit partout. Bah, banda qui enseigné partout. Yango so bolandi ba histoire na bango boyoka ke papa Mbumba lega na mboka boy papa Mbumba lega na mboka boy papa Mbumba lega na mboka boy. Mais ce que otali banguza lelo baza mukie o baleki na bamboka ebele po bateya bazala raté. Basali ebele po baleka ba place mo bateya bazala raté. Na place bateya bato ba former bankesa bazongisa kinkulu ndenge ezalaki tout le monde azali ko luka gan pena ye. Azana beso fo bandimi ba tondela ye po bo frande wane ko sunga ye asomba mituka aya ba poto ndenge biso to fana na ba poto to yaka Kinshasa ba misupe bana beso za la bongo asomba bandaku à s'enrichir na ba poche na ba famille na bana. Ce n'est pas ça. Misusu bazana beso ya bato ebele popularité on a po et même on a objectif mususu. Par exemple, tellement tout le monde a commandé tout moi. Tellement tout le monde a besoin de titre et n'a beaucoup qu'on a besoin de qui bomoti. N'a beaucoup besoin de qui bomoti. N'a beaucoup qu'on a besoin de longue to ba sali bazala ki kokende partout côté ya kopanza sango. Pour sangwane kota batuba yamba yango. Batuba yuka. C'était comme ça. Bazala ki sikamote po bazala ko former bankesa. Ezaki bongo. Partout, prison partout. C'était par rapport à ça. Moi, j'avais compris un peu système wana. Il y a aussi des vidéos na Kinshasa na sali ba descente na ba village partout na Kinshasa na ba marché na merabesa na mikitisa parce que na zelo côté na za mutupamba na terre na ba balabala na terre na ba rond-point na terre na ba marché na terre na ba village na kenda partout. Facilité calamité na ozonga na Congo na la tournée à Congo na ba village. Dans un rond-point. Pour message quota. Pour ce qu'on a Kilongo par exemple, on a Kilongo, on a Kilongo, on a commis na Bandal,
na Kishasa. Otei mate ya no kitoko, oye koti ko édifier bato. Bato ba bénéficier na ngozaka bandeko ba yambi ba ye wanati. Mais par exemple, ndeko o aza na bandundu na momana. O aza na accès à internet té. An accès à télévision té. Asala ya téléphone ba touche. Message wana est important pour na emsaza na ngo besoin pour ekosunga ye. Parce que eko komele ndeni po abika. Parce que so ba message wana komeli bato na te bato na ba robika ndenge nini. Vous voyez? Il y a un moniteur, ça la lit, mais lit c'est comme difficile. On dirait message ils ont commenté. Pour la manière dont ils ont transmettre message ils ont mabé. Mais ceux qui ont sali descente, bah tu vas comprendre que comme là tout le monde. Qui coule la chose avec bongo. Mais babane ko sangana, nous boke papa mbumba sangani matai mona ba fumuki ba ndo sangana. So ba moni persécution les qui makasi, nde ba kutani ba sangani, ba sambeli pona opedisa moto, ba zuba message après ba panzani su mutu na mutake ba lit na nde ba bande ko sa. Donc bon retenir ba koko na biso ba sambela raté le rôle la biso lelo na l'église to na ba kilo. Parce que mutu na mutazana ki bonzambe ya famille na. Mais bazalaki na système ya ko bâtir ba temple ya ba koufi ya ba famille na bango oyo les représentants à chaque famille abane ko plaider pour un problème ya mutu na mutu. Et puis deuxièmement tozalaki na système ya 3 écoles initiatiques qui kimba kimpa sina kilemba o bazalaki ko former mutu selon domaine en domaine ba bâtir l'open na spiritualité. Et puis troisièmement ba longi bazalaki ko tambola partout ba bande ko sala descente pour na côté ya ko sambelela batu. Yo bondo ka bando sala ba miracle na banzela po bande ko tambola. Bazana fixité bazali na kilongo mo boité o batu yabike kilongo ya fumu kimonto ya papa mumba adresse nango ezala par exemple na matadi chaque dimanche to sambela kuna bataka ba bonzana ba dimba ezala raté. Ya moni baloba mikole ko yaka ba mangombe belé ko kangamaka. Et vous allez par rapport ya ngwana. Mangombe belé ko zala soute to zongela kinkulu. Bat ba comprendre marambona lelo eza ba béninois ba camerounais misusu oyo ba garda oyo ezali spiritualité na bango so boke na ba Cameroun na ba Benin neti na ba Cameroun ba peuple ba mileke lelo ba sala ba système wana on a aussi ko expliquer bino ba zoa ba mikuwa ba mabele ba cimetière ya ba koko na bango o ba kufa ba kinana ba photo na ba créer ba temple kena ko saka balela ezana ba YouTube so bobetia bo mona ngo yango moni vaudou eza fort parce que baza na maîtrise ya biloko na ba garda ba valeur wana ba salela atilelo wana ezali pour la deuxième question. Alors mutu mususu atuninga question est-ce que ba problème na biso oyo tungisaka biso na vie ezalaka résolu à travers ba prière au biso to salara to à travers ba vibration spirituelle na biso auto zana yango. Alors ce que ça a résolu à travers ba prière na biso auto salara to ba vibration spirituelle auto na nzoto. Alors pourquoi to kena église question na pesa motuya to me quand même ko partager ko aimer ko sala biso bien. Et na sengi ba ope bazana ba question bo komana ba commentaire soza na TikTok au komi na commentaire to na privé soza na Facebook au komi na commentaire to na Messenger soza na YouTube nde to solo la au tiki na commentaire wana comme ça to ko répondre na lobby pour ton dosa la ba vidéo chaque jour chaque 18h to na live ya YouTube chaîne na biso comme na moi ezali fumu Makiese TV to s'abonner to partager ton dosa ba live wana ton doit répondre na ba question nyo c'est difficile na ba vie wana ne vola biso tuni question boy alobi boté ibiso to boté ya biso des fois ba problème na biso ba prière na biso auto salara misu c'est la résolu à travers ba vibration na spirituelle na biso misu to alobi ezara résolu à travers ba propre prière na biso auto salara. Alors, ce qui est un problème nabiso, to ba demande nabiso, ils ont résolu à travers ma propre vibration spirituelle nabiso, to ba prière nabiso. Ce que tu as dans le canini na l'église, to na ba kilongo. To importance ya ba kilongo na l'église ça nini. So tali question na ba poser nga moko ya ba réponse na moi za na likambo na uti ko expliquer. Mais pour aider
ndeko o atuni question. D'abord, na expliqué ne bandeli être nyos azali nzambi po biso tozali ba une partie ya koro to bengi nzambi. Na loba eloko trop. Tozali ba une partie ya koro to bengi nzambi. Qui veut dire tozali na capacité ya ko faire exister eloko moko ezalaki te. Pourquoi tu le ko faire exister eloko ezalaki te? Lorsque vous avez un problème moko boy to oza la demande moko boy eloko moko ezali ko déranger. To vous avez besoin. Donc eza eloko par exemple, on peut cet exemple moko mutu mo azobela net maladie ya mutema. Abika raté, mais elle a besoin abika à travers ma prière naï par exemple. A sali baki sambeli baki se consort habitité. Espoir na souke tigali na spiritualité. Mais dans le moment là, ils souffrir. Dans le moment la maladie a muté mais ezolia nzoto. Ce qui pratique en bongo et comme même peine liwa. Mais azali ko espérer peut-être à travers le sambo na ndenge to lobara. To à travers ma vibration spirituelle les koki kobi qui ça est. Mais ce total physiquement dans nzoto na la personne azana nous guérité, azana na maladie azobela. Non habikité. Mais na mutu na déjà bani ko penser que il faut na sambela. To na benga bakoko na ba salisanga na bika. Mais physiquement non et c'est manifesté, c'est matérialisé. La guérison s'est manifestée dans nos autres. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le fait qu'Azali Zambi, bakoko na pe bazali banzambe. Azali na énergie Nzambi po yemo azape énergie. Ndena otoloba tout être imenyo azali énergie. Énergie na komo na Nzambe. Tozali na pouvoir ya ko faire exister loko ezalaki te. Yomo ba yebsa biso to contrôler maloba parce que maloba eza na pouvoir. So bimisi le loba omoni ezu effet. Yo moni ora maloba mais pouvoir wana énergie Nzambe no zakati na. Ya onem tezali koko kisa makambo yo lobi à travers maloba no po et se réaliser. Pose Nzambe. Lobi na ko expliquer Nzambe ime na ko expliquer. Donc toza le pouvoir wana. Alors lorsque on pensait que te fona solo na bakoko na. To il faut nos acquisitions na to kisana sakela yango na mela pona bika. Au bandi déjà ko tonga o ba bengi la guérison. Ko faire exister yango na ba pensée parce que la pensée c'est le centre des énergies la vie à mutu et pas mutu. Pourquoi to bengi le centre des énergies? Pour la pensée yango na des forces d'ambition, pour la pensée c'est l'esprit. L'esprit c'est vrai, c'est l'originalité à Moutou, vraie identité à Moutou. Il y a un de esprit. L'esprit c'est la pensée. La pensée c'est la force. Ezali cuisine. Oyo to lamba kamakambu. Oyo kokiko baby sa to bongisa. C'est le centre des énergies. Esprit à la monde de être Nzambi. Qui n'a pas d'effort? Alors, au bandi ko tonga yango l'esprit na place fandi ba force na yo. Et à travers ma vibration spirituelle na yo, au lobby maloba. To zine zete moko to makasa mobwe, o sangisi yango tokisi yango o ekobikisa yo. To bengi ba koko na yo. Et la force de la parole ozanango, cette énergie, cette force wana. Au connecter yango na ba être invisible o to bengi ba nzambe na yo, ba koko na yo. Bango pe ba yoki yo bazui maloba no ba yambi yango parce que maloba c'est une vibration, c'est une force. Bazui force e bibi po na ba yambi yango. Ba sangi so pe na force na bango auto bengi nzambi po bango pe ba nzambi. Lorsque ça les fusion et produire la guérison o yo définit ça qui na ba pensée na yo à travers le son. Parce que la parole c'est l'expression de la pensée. Et la pensée tu comprendras yango te comprendras yango lorsque et bimina maloba à travers les sons, à travers ba acte. Donc, eza bongo ne à travers force ba koko na yo, ya banzambe na yo, na o bimina maloba no et sangani na ba vibration aux alentours et produire les résultats, c'est ce qu'on appelle la guérison. To résultat na problème aux alentours. On peut s'amener un exemple dans la Bible.
Le Jésus de la Bible, le Dieu de la Bible, qu'on appelle Jésus, soi-disant, afin de disciple baye panaye, balobi maître, muto ton chassé ba démon to sambeli, ba démon bazo kendete bazo bika, te alobi ah, ba genre ya ba démon oyo, ba bimara à travers le jeûne et prière. Mais il y a mon Bible à mon nom vous chasserez les démons. Mais pourquoi à répondre à Bangote que genre il y a des démons oyo ba bimara à travers mon nom? Non. Mais ayo yeb sa bango et bimara à travers ba jeûne et prière. Pourquoi le Bible jeûne et prière? C'est un enseignement exotérique. Parce que ce Jésus n'a jamais existé. Mais c'est simplement un enseignement exotérique. Pour un grand initié pour comprendre. Cela veut dire quoi? Tellement être nyo sazali nzambi. C'est une question mutuna mutu ami yeba oyazali. Ami yeba oyazali. Non, on répond voilà. Donc pendant se perdre de donc mutuna mutu ami to partager to aimer mutuna mutu ami yeba oyazali. Comme yeba oyazali cela veut dire quoi? Parce que tous les belés ne bomona nombre de bilongi. Autres hommes na banzela na ba famille na biso partout. Ils ont nombre des esprits. Ils ont le nombre des énergies. Ils ont le nombre des missions. Pour mutuna mutaza na mission na yena mokili. Ba mapasa ba robota mami balemi satu. Pour ba fani nzela mona libumu. Mais bazana ba mission morote na mokili. Alors, le problème autres zabalango biso ba ime pour to miye baraté. To luka pe ko miye baté. Il faut d'abord commencer par te poser ces trois questions. Na uta wapi, to na uti wapi. Na yeko sala nini, pe na ko kende wapi, to na zo kende wapi. Lorsqu'on réussit à répondre à toutes ces trois questions, il y a moyen de permettre yo omiyeba oyozali. Bonjour. Il y a moyen de permettre omiyeba oyozali. Il y a moyen de grand initié. Vu que basant en connexion, basant en très bonne connexion, en harmonie dans la nature, parce que notre spiritualité est basée, la vraie spiritualité traditionnelle africaine au Congo, au bandero la biso africain ba benyo l'animisme, au biso ba Congo, to benyo le kingunza, eza basé na ba ancêtre na bisimbi, au to bengi ba mami wata, le sirène, au biso to bengi dans l'ensemble la nature. Alors, lorsque vous allez en harmonie, tous les quatre éléments de la nature, mais on va permettre yo, au vibrer, pe o miyeba o yozali, o yeba mission na yo. Lorsque pe ozali en très bonne connexion, na ba koko na yo ya famille na, parce que bango ne mutu baza ko définir malamu mission o ya na mokili. Po bango mutu bazo gérer, po obimi na lignée na bango. Et on remiyeba oyozali et l'oroye au sala la mokili. On refaire travailler oyozali ba capacité na oyobiyebi. On refaire travailler en haut. Ne ko permettre au colisa ba vibration au vibrer plus haut. Lorsque vous allez ko vibrer plus haut, ne ko permettre au réaliser oyo au kokakité. Donc na zongi na réponse à Jésus. Alors dit ce genre de démons et bimara la ba jeûne et prière. Qui veut dire ceux qui et ça là qui n'a dépendance où l'église et même la biso pour des mois il faut pasteur à bimisae ou soit pour monter sur solution il faut pasteur à saler quelque chose tout mon cambia ça quelque chose mais Jésus coûte moi à la montali bosso pour y aller maître de l'église mais aïsi bango et dans la jeûne et prière et la kisini boza banzambe mais bon faire travailler d'énergie, nous avons développer en haut. Pourquoi les jeûnes et prières? Parce que jeûne est un sacrifice. Ils allaient qu'on se renouveler, ils allaient qu'on se renouveler, ils allaient d'énergie na yo. Ou ascensionner, ou développer en haut et vibrer plus haut. Ou se connecter dans le monde moro, ou ils allaient plus haut pour permettre autant de vibrer l'écolo, ou réaliser le ils allaient difficile avant, moi réaliser les athées. Il y a un monde à rabattre, il un problème. Alors, vous avez une solution, mais soit ça, les jeûnes et prières, au moins, j'ai une solution. Alors, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a répondu. Non, ce n'est pas Jésus.
mais eza ba vibration na yo oyo qui développer na sacrifice no sali pose ali nzambi ya on permettre et répondre na ba besoin oyo zalango ya on mani il a fallu batu wana basala ba jeûne et prière ba faire travailler cette énergie na bango et vibrer ma casse qui nzambi wana ezakati na bango et vibrer plus haut pour que ait réaliser l'oro ezalaki difficile tout impossible. C'est ça. Biso la spiritualité africaine, Congo ou bien ancestrale, tu as un concept moro, il y a un Nzambe moro boita fana quelque part te dépendra na ye. Non. Mais tu tambo la rande na ba principe. Moi na zonga soute pour na lobby on est bandé. Tu tambo la rande na ba principe. Donc c'est ça. Donc c'est ça makambo na auto sur la biso. Alors on a monté dans 1 minute et belé, na sali 50 minutes. Merci beaucoup Matondo. Nandeko Nyos à répondre, na ou à commenter, na mouton comment sur la pensée. Merci beaucoup Matondo. Voilà. Donc lobby à 18h. Toko sala sur live mususu. To partager, to aimer, to tika ba question, mouton à comprendre le côté toi dans le cambo à comprendre alinga aye soit na christianisme, soit na spiritualité africaine, soit na histoire africaine, to na histoire ya Congo. Toi, il y a Fumuki Mango, au commis en commentaire, au tiki, tant on entend en commentaire, lobby tant on a la vidéo à 18h, comme ça, on va répondre. Lobby à 18h, heure de l'Europe, heure de Paris, parce que dans Paris, tous à la connecter, tous là dans live dans biso, et tu vas répondre à ma question de ce botika. N'a pas topé, va poser ma question dans le moment où ça la live, tu vas réussir à répondre, c'est le temps où tu vas la langue. Ma tondo, ma koko baza la biso, na komba Fumuki Mango. Tout le monde a dit lobby. Tout partager, tout aimer, tout s'abonner.